mbote lisusu bandeko na nga na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana contrat tosinya yango wana tosololaka tokutanaka topesanaka mayema koleka topesanaka makanisi mpona kozwa solution na mayema koleka car la situation de mon pays est grave. La situation de mon pays est grave. Lelo Jean-Pierre Bemba koyeba sort na ye. Est-ce que bakwa quitter ye? Est-ce que bakwa léger peine na ye? To bako maintenir même peine. Misu Matoi Yaba Congolais. Ils ont tourné vers la CPI pour nakoyeba sort nini bako réserver Jean-Pierre Bemba ko réserver c'est qu'on a lingala nde ko réserver. Est-ce que bako quitter kazala libre ndenga zala ki liboso? Ce qui va quitter pour kazala libre. À Kozonga tout de suite Congo. Ce qui va alléger. Bakolo va vendre même na Belgique. Tondengeni. Mais est-ce que Jean-Pierre Bemba, selon loi Oyo, bavotaki awa na Kinshasa, o bandeko ya MLC ba comprendre que Jean-Pierre Bemba a plus visé dans cette loi. Il y a que ce qui moutou a condamné na Cour pénale internationale. A koti ko se présenté na mapuno. Le temps est là. On ne doit pas tout négliger et prendre à la légère les questions si sérieuses. Na Kinshasa bandeko na ngai avant que tokende na basango misusu parce que dans quelques minutes tokozala na audience na procès ya Rossi Mukendi Chimanga pendant que papa na ye azana ndako ya malili tozokende ba avocat bazokende ko samba pona bay koka koyeba nani aboma Rossi mais na minute oyo papa na ye azana morgue programme ezaya ke koro kobima mardi et kokundamano nécropole entre ciel et terre le mercredi. Et kozala exposé na lemba to kopesa bino précision ya bisika bako exposé ya. Lelo comportement e kozala ndenge nini na audience ya Rossi. Bako luka place papa na ya vanda ki fois passé. Bakomona te lobby kutu lobby ezalaki anniversaire ya tata wana mais hélas il est parti. Merci na maman Marceline na UK. Merci beaucoup. Mais autre chose bande konanga Mbokango le biso tozali depuis le 23 avril Yambula Oyo na province ya Kwango bavotaki gouverneur mais gouverneur wana kosala te akomi lokola gouverneur ya Maniema. C'est l'intérimaire qui est là alors que le gouverneur a été voté. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque ce dossier à Kwango pour que le gouverneur Abanda Moussala naïe? Un gouverneur élu. Yamaniema etikala ndenge wana. Mais na Kwango nini lisusu eko bloqué? Na Congo central, pas d'assemblée provinciale. Lobi natangela kibino article ya constitution. Compliqué. Et que ça la passe.
Maintenant ngonga oyo bandeko na ngai vérité yaka malembe. Nalingaki natangela bino disposition moko ya constitution en rapport avec l'opposition. Pour nazomona lokola titre moko boye batu bako wele. Opposition et comment lokola titre, lokola grade. Biso to ba opposant. Mais sans koyoka soni ya makamu misusu. Likambu wana bandeko na nga toko mona kaka oyo alobi opposant. Même ba oyo basignaka par PO na Genval. Parce que les invités na manifestation wana bazalaki empêché. Diomi Dongala a été représenté. Mutu a signé pona compte ya DC ezalaki mutu oyo a signé par PO. Mais les lois kolekana ba média ba pona kosa batu oyo ba ebité. Et bien nous sommes parmi les signataires. Signataires auquel batinda yo kotinda. Dès lors batinda yo kotinda et que les lois créer ceux qui parti politique na yo otiki Jean Diomi Dongala okoti ko engager te boyo kaka soniti. Pour politique nini Tshisekedi akaki ko inviter yo. Bokenda ko signer par PO. Tozotala bino ba théâtre bozo sala pona kosaka bato. Mais biso tozotala bino ka. Pona ko kosaka ba o ba ebité. Na yebi qui était qui na Genval parce que nga moko pe nazalaki. Elo obima biso les sages. Yo za sage yo. Tu cas sage sango yo. Et si là Sage sango vraiment ici là. Mais les lois bimina poisa te bandeko. Ba créer plateforme ba bengi FCC. Front commun pour le Congo. Bokanga bien. Front commun pour le Congo. Et banani bazana kati. Bakota ki na séminaire après tangu gouvernement Chibala est totalisé une année. Bakoti na séminaire. Kuna babimi na plateforme babengi Front commun pour le Congo. Banani bazana kati. Banani bazana kati. Na sepeli tangu na yoki la mère menda alobi. Alobi to sali pour nous défendre et puis toujours le candidat commun. Il faut tous aller un candidat commun. Bozana banani. Alobi tozabiso na balisanga bonga. Président Tshisekedi Constance. Président Tshisekedi Constance. Naba Joseph Olengankoy. À tous nos compatriotes du rassemblement, nous devons rester unis pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi. L'homme nous a laissé dans l'unité, dans la concorde de l'ensemble du rassemblement. Tshisekedi nous a appris de lutter contre les antivaleurs. L'homme nous a toujours dit, tant que vous avez raison, vous devez demeurer constant et défendre les valeurs démocratiques. Naba Emery Okunji. Naba Ingele Ifoto. Président Kabila. Asala malam. Asala mabe. Ngonga na ye ekoki. Akotika ebonga. Ndeko oyo peuple congolais akolinga. Aya. Totosa libeko. Naba Bruno Chibal. Peut-être on a qui un ou deux thés. Mais vous voyez bien, c'est parce que nous avions décentralisé Yangowana pouvoir et Bangaki. Parce que ce qui est na espace triomphal, le gars qui prévu, nous allions avoir une véritable insurrection populaire, mais les Kabila, Akimaki, Mokolowana. Naba José Makila. Les partis et regroupements politiques de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile, réaffirment leur engagement à multiplier et à renforcer des actions pour faire respecter l'esprit et la lettre de la Constitution pour empêcher le pouvoir en place à se maintenir au-delà de septembre 2016 en violation de l'article 73 de la Constitution. Naba Jean Lycée Mboussa. Toujours c'est la présidente de la République. Nous avons inquiétude des gens de la population. Alors, Baguette,
bozomi tuna pamba bozomi kosa ngai nazolongwa le 27 novembre 2016 nakozala lisusu te nzokande ndenge makambo ezolekana ezomonana ya solo te alingi akende te na ba Steve Mbikai na ba Basile Olongo toyebisa ba Congolais ete na mboka na biso oyo toboyi kostelemuka tosengi botosi ya constitution na oyo etali manda ya président Kabila, manda ya ba député, manda ya bato nyonso totosa constitution eloko ya liboso sikota mu bato tuni Lambert Mende balobi mo bato nyonso tu wana na ba Pierre Kanguja méga plateforme wana donc bazawana barimo basakani ba Lambert Mende ba Ramazani Shadari banani mususu bakoko nyangi bana siko basali plateforme siko batuni Lambert Mende balobi siko nani chefu ya plateforme oyo bozolukela candidat commun alobi Joseph Kabila nde autorité morale ya plateforme wana yoka siko bazotuna vie nanga vie lisaka bonga eza ndenge nini tozosenga na population azala na patience tozosenga ye moko akojuge papa répondre na question boza kaka ba opposant tozozela bozala na patience te papa répondre mboka oyo kufi bandeko nanga. Voilà la classe politique que nous avons. Au nom de quelle opposition vous allez parler? Bozala qui s'oppose na nini? Tozwi kaka ba vidéo na bino awa ya kala toche. Bana na bino bakoloba nini? Ke tozana ba papa? Yango na lobaka na bandeko. Constance, c'est pas donné à tout le monde. Je me rappelle encore, Moukolomoko tokendaka na habite soki ba mose bakozwelanga image wana. Toke na Lemba na terrain ya Mefe. Wana vient nga lisanga bonganga alati pembe pembe na kan na nzete. Tshisekedi Constance. Tshisekedi Constance. Président Tshisekedi Constance. Président Tshisekedi Constance. Lelo vient nga lisanga bonganga tokolo bape lisanga bonganga Constance to aya soki nanu ba proposa yo biloko akolia te koloba te ke ngana liaka te ngana lobaka na bandeko nanga que toza parfaite. Ce n'est pas que toza banjelo même banjelo ngo basala masumu. Ce n'est pas que toza banzambe toza na ba faiblesse na biso o tokoti kozala nango mais ana biloko musu tosala kati. Il peut arriver que tout ça un jour, on ne sait pas. Mais ceux qui ont soni place aux ailes. Voilà pourquoi les Congolais sont blessés de guerre. Ils sont thème. Lobby a trahi. Ils ont sonité à changer de discours. La même chose. Tshisekedi Constance. Président Tshisekedi Constance. Ah, ça j'aime. Pour na Otelema, va proposer au boy, au tikali na même position, avec tous les risques qu'il y a que, le col au boy, au comment na oyo koye la yo. Voilà comment nous fonctionnons en Boganabis. Au boy, au comment na oyo koye la yo. La République, mon pays. Front commun pour le Congo. Ngai na ko suggérer bino bande ko nanga bo changer combo. Na ko suggérer bino bolongo la front commun pour le Congo. Bon remplacer Eloko Msusu. Ce n'est pas que nazanjo ya koloba mais nazo sengande na ba téléspectateurs ba remplacer. Boloba ki boza ba opposant. Tozo kende na cadre ya opposition. Lelo oke kota séminaire. Bobimi, boko yoka soni tala bozo bima na songe ya misapi.
hein? Oh, tosali plateforme Front commun pour le Congo avec comme autorité morale Joseph Kabila Kabangi. Eh, oh Kindo Kité. 5 chantiers. Révolution de la modernité. Raïs 100%. On doit redéfinir l'intelligence. On doit redéfinir c'est quoi l'intelligence. oyo ezali ke il faut bapona mokonzi ya mboka mbula mitano mpe mbala mibale mandat ya président Kabila ezosila na élection le 27 novembre 2016 lokola mandat ekosila le 27 novembre 2016 azala na conscience mpe na responsabilité ya kotikela bana mboka possibilité élection esama toye koloba non na glissement. Tu comprends la côté à combien? Bateau. Tant que on a maillé les à la place one. Azo ça l'émission zo ka biloko ezobima. Et asi a komisi mbala mibale. Avant il y a siko wana na 2016 ya azali susute. Bongo population azela ndenge toko manyola makanisi na biso awa pe ndenge toko pesa ba recommandation na biso oyo ke na direction à peuple congolais. Azo ça l'émission zo ka biloko ezobima. Obima ya mutu yango. Méga plateforme Front commun pour le Congo avec comme autorité morale Joseph Kabila Kabangi. Wana na komona ba vienanga ba Lisanga Bonganga ba vienanga ba José Makila Soumanda ba vienanga Basile Olongo Pongo ba Steve Mbikai ba Pierre Kangudia ba vienanga vie Chibal. Viens Chibas. Hein? Tout le monde bino. C'est quoi c'est quel boté wa? Nzoto malili. Nazoka nzoto malili. Mususu na bossa daki. Ba mususu tokomona kuna ba papa nanga papa Kapika, ministre de l'économie. Wana zolo madok. Soki tali bien te ko ka neti Tshisekedi. Okindo kite. Nazo lota to nazo mona. Pardon. Makoya gozo sangaya murundi chemuli. Et puis alors c'est kisaka kai ezaka Swahili ya baluba. Soki alinga copier pour que pour talaka système mutu na mutu akomi koyeko la Swahili. Siko soki abetika momoko. Bon, ndo mituni siko ezana chiluba, ezana français, ezana anglais, ezana lingala to eza Swahili. Swahili nayo ni nyama ya tembo. Tutafanyaje? Sibama munko shinjo binanza hivi. Munko na chikanda. Na hii baridi ya kipwa hii. C'est compliqué bande konaga. Parce que je pouvais tout accepter. Je pouvais tout croire. Tokoyo ka bango na discours, bokoyo ka ba théâtre. Bino ba ndeko na biso ba Kongo. Nazo suki sa bande konanga na makambu ya oyezo le kalelo bako kangaka ba chauffeur pour la sécurité, est-ce que opération za mabe, eza mabete, opération za malamu. Mais mabe nango eza na nini? Eza malamu pona nini? Parce que depuis un certain temps, banlever batu ya kosakanate plus na mituka ya ketch parce que ketch eza na système ceux qui chauffeur a bloqué ceux qui a débloqué te eza lokola parallélisme des formes et des compétences ceux qui a débloqué te mtu ako débloquer azati basali ndenge wana bautaki ko enlever journaliste moko ya actualité.cd Christelle Chiboui auto présenta kabine kaka ndenge wana mais ndenge zo salema siko contradiction gouverneur balobi wana ke bon bokocha même trace zelana nazo neti na constitution awa yango oyo biso tocha omoni oyo za couleur ya drapeau na biso bakocha même boye
ba moi ligne oyo kaka ezola kisakeza taxi non ba changer ba komi non il faut bocha jaune mutu ka mobimba ya bino ya hôtel de ville yango bocha ngo bobi Transco bateka banzela oyo et puis bino bozala to yebi ndenge bosala kati soki bozana posa ya mbongo bo créer moi événement boy soki ekoti botiki ndengwa lelo babiloko yango oyo baotokola oyo akotia na bamituka bato baverse mbongo bokomi kopesa bango baresi vous ne savez même pas prévenir boyebi ata kosala tango je voulais dire vous ne savez même pas prévoir parce que bolobi bozo lancer opération vous êtes censé connaître le nombre de véhicules attendus kaka muke boye baotokola wanesi bato bakomi koya bazotiaka mbongo opesi bango resi siko cette personne là est obligée de s'arrêter na barrière nyonso parce que bazomona barrière te pour qu'à présenter reçu soki montant bozana ngo posa ekoti ale bo suspendre lobi bokoyebisa biso ke biso parti ya mbongo tala bosakanaka na batu te boyoki bosakanaka na batu te boza parti ya mbongo bozwaka mbongo wapi poko créer ka ba mouvement boyale bozwi mbongo lobi bo arrêter après biso parti ya mbongo nini mbongo to sentir gestion na bino malamu parce que vous avez l'impérium vous avez le pouvoir moi j'aimerais bien que les Congolais se retrouvent bozo sakana na batu bopoani est-ce que toi na posa boya koyebisa biso bozozwa mbongo ya ba Congolais bozo vimba nango après bozo yebisa Congolais wana bozozwa mbongo na yeke biso tozana mbongo biso bino bana mbongo bino vous créez ba biloko oyo bozo lukaka kozongisa bato na ba prison awa merci bande konanga bokolimbisa mwa mungongo wana mati moko ça énerve moko bozomona tozoseka mais ça fait très mal la situation de notre pays. On ne doit pas accepter qu'un groupe d'individus va conflouer, ok, opposition. Moi j'étais Genval. Aux acquis Genval à titre personnel, aux acquis mandataire Moutoubatindaki. Parce que celui qui était invité est empêché. Bon respect à Gabatou. Obiso de Zagina Tshisekedi. Bon, ça les plateformes, Tokoyo Kaskoto l'andélabino discours. Et puis, ce qui me fait mal, les ambitions des journalistes, 3500 journalistes, bah question kaka ya flatterie. Oui, Excellence. Maintenant que vous voulez, est-ce qu'on peut soutenir votre candidature? Pas qu'on soutenir la majorité, la mère, mais pas qu'on soutenir. Tant qu'on va faire la candidature commune, on a besoin de côté. Respectez les gens, respectez ceux qui sont constants. Vous devez nous respecter. Merci Bande Konanga, c'était prévu. Topé Sabino numéro à compte Lelo, mais c'est fait que le service à maman Pauline Lumumba et fonctionnait bien Lelo pour n'atoko kakoza ba élément oyo nyoso tozana ngo posa. Il n'y a pas que le numéro, bah moi élément nyoso tout Topé Sabino pour que vous ayez difficulté, mais déjà na koyeb Sabino que en cas de problème beaucoup de contacter, je vais vous passer un numéro aujourd'hui. Il y a Moutou oyo akoti kwede bino pour nous débloquer si vous avez une difficulté. Voilà. Ce qui ont vu maman Pauline Lumumba te, okoti ko benga papa Piero Ngadi, azana Irlande. Irlande code nangweza plus 35 387 363 29 43 plus 35 387 363 29 43. Donc, Okotiko Benga, Papa Piero, a copié sa orientation pour que vous testez. Je dois d'abord féliciter, il faut féliciter Maman Moko déjà à Tchaki 150 euros, je pense. Dès qu'il y a qui a compte, il y a des tests à Tchèque déjà 150. On va commencer. Le montant, il y a $10 selon ma exigence, 10 euros, selon ma exigence, il y a banque. Komata. Ils en ont déjà 50 euros, 150 euros, ils ont je pense que ceux qui maman Pauline Lumumba a perçu tout ce qu'il fallait
ba élément nyonso tout tokopesa bino yango tokozela ba service ya maman Pauline Lumumba toyebi ke eza eloko moko eliye makasi soki 5 mois akomataka kokitaka moko azape ya kolemba parce que c'est pas facile d'être partagé musala epai bana epai mobali epai famille epai oya komema mukumba munene neti o RDC monde oya etali compte na sengi na bandeko nanga partout pour que bomeka botala comment ça va passer na Italie bandeko nanga boza ebele basango e ba mamelo e boza ebele ma sœur Marie Noël na kosepela nayo kake omeki pe compte wana esimbi boko benga papa Piero apesa bino pona bao balingi ba tester akopesa bino bomeka ba fourmi rouge na Ottawa na Canada ouais tolingi bandeko ebele bo tester yango kozala malam parce que ce n'est pas le compte d'un individu que je suis monsieur Tambwe, ça c'est la communauté RDC monde toko pesa bino historique na ba objectif na ne vous en faites pas parce que beaucoup de batu babandi o babandi ali ya sara boy ezala kaka ndengwa soto kipaka makambo ngote kuna na Londres d'ici le 30 bande konangai ba mama sage bazo organiser prière ya kafu kapona makambo ya Congo oyo to sengi mutu na mutu a porter pierre na ye boko répondre belé tozo tiela bino sport pour que bolanda bozwa ba élément important. Les femmes sages de Londres, en collaboration avec le ministère de la Résurrection, vous présente Prayer Walk London, marche dans la prière à Londres. Une journée spéciale de prière pour la libération totale du Congo. Date le 30 juin 2018 de 13h à 19h. 30 jours de prière pour les femmes sages partout dans le monde entier, du 1er au 30 juin 2018. Le 30 juin, de 13h à 19h, ça sera une journée spéciale de prière intense pour ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous invitons toutes les femmes congolaises et amis du Congo. Venez et prions ensemble pour la libération totale du Congo. À ne pas manquer. Lieu 117 Bruce Grove, London N17 6UR. Congo et Kobonga. Balinga balinga te. Congo et Kobonga. Que Dieu vous bénisse. Mais sinon, le Lokaka de Kojiv du Femme Service, azana France, azana Paris, pour na relancer ba misala na ye, o agence, boko landa pe ya ndenge bomoni ba komi na ba flyer, ndenge ba komi wana. Na bo sanité ndeko nanga John Connection. Alinyozo numéro au meki, bo mekaka. E ko pesa bien. Bande ko basengaki, bamsu bazana Angola, babengaki, bamsu bazana Katako Kombe. Bamsusu bazana Salamabila, bamsusu bazana Aru. Numéro ya papa Piero ezawana. Bokozwa bobengi ya kopesa bino numéro compte bo testa en attendant que toi ficelé bino yango. Parce que tokoze la service ya maman Pauline Lumumba toyebi ke eza eloko moko eliye makasi. Nazo sukisa bande konanga pona kopesa remerciement ya famille ya mwana oyo akufaki Olga. Oyo akufaki na Canada, famille na ye, baboti na ye, papa na ye na mama na ye, bakopesa ba Congolais nyonso tout merci. Ezala ba o babenga kibango, ezala ba o basista kibango, ezala ba oyo basunga kibango na mosolo, ezala ba o bakenda kikaka kotala bango, ezala ba oyo ba se déplacer ki pour que bakende kotala place mwana na bango akufelaki en attendant que la police akoka kopesa banquette. Bazali kopesa merci. Au nom ya famille wana tozali ko présenter bino ba remerciement. Personnellement nazo remercier bino parce que mingi boyokela ka biso nyonso to senga ka bino bosala ka yango. Ndenge na pesa ki bino merci pona matanga ya Sandra Mbombu.
oyo mwana ya mukulu sapu yango pe toko pesa bino merci pona obsèque ya Olga oyo mwana âge wana akufi na ba condition oyo yebani nanu te. Sa maman m'a appelé hier, certainement qu'elle ne parvient pas à supporter puis lui la mère wana si tout temps wamona ki bana classe ya mwana na yeba yekuna bato ebele bayaki azolo ba merci na bino nyonso toute la communauté congolaise en général, en particulier ba oyo ya Canada ba se déplaçaki ba oyo ba sungaki assistance matérielle ou financière. Cette famille là vous dit merci. Pour ça na biso ezabo moko wane koba yango na lobaki na bino ndenge tozabo ezala bandeko. Bandeko na nga tu wana bokomo na muto asali vidéo na ya sali. Tozaba ennemi te nga tambo na zaka na ennemi te parmi mes frères congolais. Te nazana yete. Nazana ennemi moko te. Soki muto aza azomi benge ennemi nanga wane tali nga naza ennemi ya mutu moko te. On doit faire bloc. Il ne faut pas tout prôner l'unité que quand muto akufi. Les amalamité. On doit vous dire merci. Au nom de la famille, il y a moi wana kufaki. Merci. Merci sinon toko pesa bino to yebisi bino ke papa ya Rossi et bembezo bima mardi et kokundama mercredi na nécropole entre ciel et terre. Ceux qui bozana posa kosunga, ceux qui bozana possibilité bobengi Nathalie, bobengi Mireille, ba numéro na bango yango wana tozotie la bino eza pona eluka ko transiter par mois te et kendaka directement et kozala malam. Parce que par mois d'abord ça va nous surcharger et nous avons tellement à faire. On est trop sollicité. Tantôt kendaka na parquet, tantôt kendaka na ba UNPC ko samba, tantôt sala musala. C'est compliqué. Merci à tous ceux qui sont en pona lelo. To kende ko samba lisusu mardi, mais ndenge to kolongwa to kena no parquet, so ki to uti parquet, to kena na procès ya Rossi mukendi chimanga, to koma kakabo. To ko sala bon. Merci. To monani. La suite.